Merci ndenge bozali ebele ya kolanda joie télévision lingala facile na ba sondage nyonso ezali kobima émission la plus suivie ezali bongo lingala facile ndenge bandeko ya le point ba démontrer yango na kopesa biso 82% likolo ya ba émission nyonso ezali ya catégorie ya information ndenge topesa kaboye mokolo ya lelo ndaku ekwei pe bomi batu na quartier Basoko commune Ngalema qui est ingénieur awa na Kinshasa ezali ko continuer ko poser problème ya courant ba congolais mingi basi ba lembi na bango. Merci pour la fidélité na bino bolanda journal oya mokolo lelo ba ponyonso toko développer ministre Luzolo Bambi ayambaki bongo ba commerçant oyo bazalaki victime escroquerie bolanda reportage à Jojo Lukoji. Bandeko babolingo boyeba ke ministre ya justice pe droits humains Luzolo Bambi lesa azali ko bunda kaka pona tolérance zéro pona yango ayambaki na cabinet na ye collectif ya ba commerçant oyo ba utaki Chine bayaki awa pona ko senga na ministre po ete akota makambo na bango parce que basangisa ka ba marchandise na bango batu ebele ndenge ezala kaka po ete ekitana ba RDC na valeur ya $65,000 kasi depuis une année biloko na bango ekumana note bafunda kana justice kasi bazali komona clarté. Voilà pourquoi bayaki awa mbala moko kokutana na ambassadeur ya tolérance zéro ministre ya justice et droits humains Luzolo Bambi lesa papa ministre yo tosi toye awa ye muta ko trouver solution toza na posa biloko na biso ebima kaza koloba boye papa Luzolo toyebi ke justice ezali na maboko na yo yoka kolela bana na yo nde toza kolela pasi na mitema moi tout se retrouver zaté kasi loko za justice katela biso tembele asuka loko la bike ya za na mbongo na maboko na ye aza ko lesa batu nyonso baza ko lela mutu na ye aza ko corrompre batu nyonso tout kasi corruption esuki na ye conteneur ça ni une année mon maman to pesa mbongo ba marchandise na so ekanga mikuna siko ngana vivre ndeni tolérance zéro oyo moka lobaki ndanga pesa biso dele ekokisama pa sa musala na ye po ya lobi ata président de la république to kene ko funda ata pas président donc ndenge sana ye azui makamnyo sa tena poche na ye po na nini tozotalela tozozimele